Yaya na komitu naka makamuse comme la kabatu na vie ezalaka fiction ezalaka destinée to ezalaka ndenge nini tosolaki yango awa mikoleleki est-ce que ezalaka obligatoire mwana soki akoli aide ba parents na ye boyokaki ba réponse oyo bandeko bapesaki kasi eza na ba parents mususu bakomisa bana bango ba esclave est-ce qu'il faudra continuer ya ko edaka ba parents ya ndengo wana to okata na yo yaya est-ce que c'est normal pour un jeune garçon a comme un âge à kobala parents na ya sundola et papa sundola maman sundola na kate donc ba bengala yo su moi na bisoté est-ce que ça a droit ya okende kobala parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ako ki okende kobala ye moko na famille à moi si un juba camarade na ye ba ko accompagner pour abala est-ce que ezali normal ça problème té et ya ba église ebele okomona ba papa pasteur topé bama pasteur songi ya kosakana te ba papa bama pasteur bazana ki songi moko leka kutu ba songi bango moko est-ce que ça normal pasteur acha ki songi pour na libala et ça la mate po mwana na ye moko abalite ya mwasi alegite mwana ya fidèle abala est-ce que ezali normal complicité ya ndengo wana yaya ezo pesa pasi makam oto otambo mwana mokili oyo voilà pour na nini basi ebele bakimaka mibali na bango Balthazar azwi bango est-ce que ezalaka naka nini basi nde bazalaka mabe batondaka te to mibali comportement mabe ata mobali ya memio alongolo na Afrique to alongolo wapi lokola lisolo ya ndeko oyo aye na yo esika azalaka okoki kotika bana ata souffrance ya li mama il faut kima na bana na yo il faut que na bana to otikela papa bana yo okei ba exemple ezali légion yango nde tokosolo yango awa na équipe ya batu ya Bwania oyo boali ko féliciter merci alors vos remerciements et donc est tout droit dans nos cœurs merci na gratitude au besoin manifester envers équipe oyo choc équipe ya batu ya mayele mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo masolo na équipe choc programme oyo to créé récemment pour na kusungaka ba communauté de baron chaque fois to betaka masolo awa pour na ko nuire ba tuté pour na ko bebisaka ba comportement to ba réputation ya ba famille ya batu mais plutôt pour na ko sunga esika ndeko moko akoyaki yo okoya te esika ndeko atelemaki yo pe olonga yango na équipe choc oyo ezali composé na batu ya nzambe ba pasteur bazali awa batu ya Bwania bazali batu ya église chrétien bazali batu ya ba musulman bazali batu ya église ya Burundi ya Congo bazali toujours la catégorie ya batu nyonso tout ce qui et ça l'a bien bango nyonso tout bazali ba intellectuel voilà yango équipe oyo la sepelaka poto participer to baka yango chaque fois batu o bazali awa yaya ezali te ke bazali extraordinaire to ba l'équipe bino batu bote la biso na mayele tete parce que bino nde bo pesa ka biso ba sujet pour tout développer ezali kaka moi grâce nzamba te grâce kat na biso ya koloba et puis bah oui à couper ça ba idée alors bakanine le choc des idées jaillit la lumière pour na kosunga yo et puis to lobite que makam autre baka awa zali évangile alléluia amen te okoki pour contredire yango okoki pe koboya yango ezala kaka proposition auto salaka soko moni ko kosela yango ça va soko moni ko yo kosela yango te ezali kaka yo voilà ozali kolanda biso ozali na Angola na Luanda mbote na bino ozali na Kipushi ozali na Singapour ozali na Ituri na Boende na Kuala Lumpur na Singapour ozali pe na Katakokombe na Goma partout na Bukavu na France Belgique na Allemagne na États-Unis yebisa bandeko papa Fiston asi abandi na équipe choc oyo waki tokosala masolo oyo topesi bino awa na sommaire yambo tobanda oyo besala boyebi yango tokopresente bongo équipe choc oyo ezali bongo awa voilà na pesi mbote epai ya pasta Alpha Oskem mbote na yo pasta na numéro na yo bonjour Radio Lokole nzamba lola pambola bino nzamba pambola mama Fifi nzamba pambola papa Johnny papa Alexis mama Nene plus 243 89 140 68 24 nazongeli plus 243 89 140 68 24 nzamba lola apambola biso mbote na yo papa Alexis depuis Bundes. Oui, mbote mingi
na baye baza na kolanda biso na molai ya singa pe mbote mingi na baye toza na bango na ligne na pesi mbote na ngai pa ya Maman Fifi Sarah, papa na ngai Johnny, papa na ngai Alpha, homme de Dieu, na pesi susu na mama na ngai Nene, Nzambe azala na bino. Na yo papa Fiston. Merci beaucoup. Mbote na yo papa Johnny Mabiala. Mbote bandeko na ngai équipe Choc Mobimba. Nasepeli komona bino Nzambe amona biso nyonso na mokolo na lelo. Amen. Merci beaucoup. Mbote na yo Maman Fifi Sarah. Maman Fifi, est-ce que aussi déjà Mokumba? Allô, papa Ngaïwana. Aussi Mokumba déjà? Bonsoir. Aussi Mokumba? Papa Alpha, soko lingo benga ngo fo Angelou bonsoir que nous saluons le demande après c'est mo ayambi. Aussi Mokumba? Olobiri? Aussi Mokumba déjà c'est maman Nene à sa traité yo? Nanu te tozana na manene awa nanu tozobunda wana ndeko na ngai likambute ko Simba mama Nene mbote na yo mama Popikiliki mbote na biso nyonso mbote na groupe Choc na équipe ya Mayele mbote na famille ya Radio Lokole équipe ya Radio Lokole ba mama kuna na kati ya technique mbote pe na balandi nyonso merci beaucoup. Est-ce que maman Sarah Fifi a robota kala mingi te? Akobota tozane likia Likambute, merci Mingi. Voilà, ça c'est l'équipe Choc, je crois, commandant Anderson Congo de Jobour va nous joindre d'un moment à l'autre. Voilà, rapidement, on a la préoccupation avant de Koya Liboso. Ndeko moko atendel biso audio awa leli papa Fistobo sur na équipe Choc. Moi si na ngai na bala na mbongo na Congo. Na ya na Afrique du Sud na Cape Town, to Botabana. Na kendaki musala na ya kozonga boye Baltazar azumwes na ngai akei na ye. Akei na ye wapi? Tala kunseki, tala kumamba. Papa zongi, mama kanga ba valise akena na Baltazar. Atika ban, to ebite, sika boye. Eloko ni sala ngake. Papa baki mabana. Yo kana ni audio ande ko ndenga ikolela mwasi na ye e bon tozonga. Tona na audio wa. Bonsoir la famille congolaise. Ya izanga ndeko na bino congolais. Naza na recherche ya mwasi na ngai, la mère de mes enfants. Ma femme légitime, Jili Bombela Eyanga. Ya mtu nyonso oyo akoki komona ye nzela soit afandisi na ndako na ye tozoluka ye akimi ndako akanyimi kumba na ye akimi ndako akikokota quelque part place akoti eyebani te atiki bana misato. Alors lokola azaki femme mariée, je suis obligé de la chercher pour na koyeba isika azali pour famille na ye na Congo bazoluka ye. Akomi kotianga pression mwana na bango po ayaki na Afrique du Sud awa ngai mobali na ye papa ya bana na ye moto na bengisaki ye. Mais du coup a décidé kokima ndako okende kobata ma quelque part. Mutu nyonso oya koyoka audio oyo et puis amoni ye azana ba détail na ye précision a contacter numéro oyo 067 125 92 42. Merci beaucoup. Vidéo yangoyo peva l'appui na bali na déplacer ezateka na pesika nga lupango be na bali na honorer facture ba pesa kingai Nzambe sunganga na bundi na futi facture wana pe na bengisi ya awa lelo oyo komi problème akimi na yake douleur mo na zala ngo grand frère Nzambe kaka. Voilà. Bon de considération oyo bapesaka bino équipe Choc ndeko aleli mwasi na ye abali mwasi na Congo atini mbongo mwasi ye awa bana mibale mwasi akimi douleur la kolika ina ningi ba papa bo partager douleur wana ça loko ezalaki yo ba mama pe yo abengi yo komiti a okimi et loko ni ne sala kake ba mama bakima ndaku to bana liboso na ba mama to pesi maloba epai ya mama Nene
Oui, papa, napesi susu mbote na balandi nyonso. Na lobi boye, eza na plusieurs raisons. Au moins ça ko kimela ndako. Mais ngai na docteur Ngote parce que moi si ozana bana loba ke ozali singleton oyebi ke oui naza na ngai na mwana te mais naza mobali na sepe na comportement balte mais loko ngala sepelaka dialogue faisable mama nene nalingi tokota na histoire na makanisa ndeko oyo abengisi mwasi na Kinshasa aye na Afrique na Cape Town bana misatu sobe mibale mwasi amonaki mabe ya mobali te tango akomi na terre promise akimi et puis si tena biso mwa 2-3 eloko nde salaka ke mwasi akima kaka bopikiliki to nini wana balobomboka yo eza biloko ebele papa ekokozala mpe bopikiliki ekokozala mpe ke mwasi wana aza misu milai na biloko ya mokili akuti ta mosusu mobali aza na bamoyen te alandi mwasi wa alandi baninga na ye ubi azalaki na groupe moko ya basi ya baninga ale bakonekte na mobali mosusu ozomona biloko wana me ngai nasenga naloba yango ke eza na basi oyo baza na mayele te baza na sagesse te mpo boti deja bana misatu na mobali wana koma ekoya kokima epuis ata soko olingi kokima yango la muta bénédiction papa fiston ozomona ya ba malédiction parce que ngala ko ko appuyer lo kwa ndengwa na te ata naza leki ata naza yaya ata za mwana pale nanga na ko appuyer eloko ya ndengwa na te mwasi wana azali mwasi malamu te aza mwasi malamu te eloko ni esalike akende atiki ata lettre te akomete lo te akanisa tabana ana te atiki na ndako nani hotela ebana ye mama nene papa na eba kimakie bakimaki ete batika kiete mama na yatika kiete mama akufaka place bana na ye bazali babenga biso tokoma lokola basoso mama soso abombaka bana na ye na mapapu pona ni yako ko bomba bana na ete ata le problème ezali akoko vana mobali nete basolola ke likamona sepe na ngote likamona sepe na ngote place akei kuna est-ce que ako aza assuré ke bako lingaye ou bien bako encadrer malamu lokola ndenge puisque ndenge mobali naza ko encadrer ndako tunamoni par contre kuna moni place yake kuna mobali ana koloba otiki ndako na yo kimi oyepai na nga bakovanda ata 6 mois te papa akobenga na ye lisusu abiti donc okosala mema akepa Baltazar mobali na yo Baltazar akena Baltazar Baltazar pa otika epo Baltazar mona tozoki lobela aza na combien de basi akomona susu mususu akolanda ye ale yesu kotanga omona ndenge wana akomi mitelengano na katikati tokokende wapi kozonga wapi. Merci beaucoup maman. Ezala kwa pasi pona ndeko na biso mobali po aza papa ya bana paza mobali na ye akolinga récupérer na mawanzambe nazomona ngo déjà. Merci beaucoup. Mais ça soni mingi aoksi biso basi soni. Merci beaucoup maman Fifi oyoki mama Julie ndenga kimi mobali azokolela mwasi na ye mama Julie mwasi na ye bana mbongo aye na ye awa kimi eloko etuki mitema na biso mama Julie falaga kima tana bana atiki bana kimi ye moko oza sûr que Baltazar a peseke condition yaka yo moko tika bana soki ezalaki yo ngosa ndeni to azalaki mwana na yo mama Fifi réaction ngosa la mandeni ndenge zanga lisolo ngo banda na yo kaki ezobaola motema mposa kosanja nani yo ebika likamba bamama na koka yango te sikoyo problème eza na mama yango soki akimeli majili soki akimelaki mbongo te seke mosu papa kote ya mbetu azobomisa te me mingi biso bamama mbetu pena totalela yango mingi te totalaka mingi katuku bianza ndenge eza wana soki papa akuti papa na position ya finance moko ya kitoko te ubie papa na bafrère me yango moni mama akei po kokende oyo akendeleli soki azwaki pena libala ya solo ya moto oyo abengisi eke ndako yango ya kovanda mbela amemaki mwa bibweleni misato wana aza na bango lokola atiki bana seke aza ndeka asalika figi kaka lokola tozotala émission mosusu mpe akolanda ube moto akolanda ayebisi ye majili mosusu akoyoka mawa azongi ata mpona bana eloko nyonso babongisaka bazwaka nano mitano na kanda te moto aboti te akokende bitambola aza singleton yo seni apesi yo bana
mabengo ya ndenge nini oyo basali ye oyo ya kosilika ya mingi eloko mosusu babongisaka. Voilà. Merci Maman Fifi. Merci Maman Fifi. Papa Alexis, si kaboy Maman Julie akei tout la muzia zaza atiki bana akei pa Balthazar. Balthazar pe ya sakana te feti na feti. Soko zala kiyo. Maman Julie akena dia papa Balthazar déjà. Balthazar ale miku ale misuni ale ntaba ale nyoso tout. Oyebi ke siko mama linga zonga. Okozongisa ye mutu Balthazar ale nyonso tout atikina mikuwa et osala normal ta okasi ke Balthazar aliaki misuni okozala facilité ozongisa mwasi oyo olobini pour maman Julie papa Alexis papa Fiston ça te mentir na métier place ya frère na ngai na métier place na motema ezolinga ngai namoni quelle sorte d'infidélité na vivre na nga d'infidélité mais oyo on dirait que c'est la première fois normalement on dirait c'est là vraiment yo msupu ndiye kutana salami donc nakoba soki ngai en tout cas nakolimbisa te mais nacha no place na te nacha place ndeko ndeko ndenga lobi comme ça zaka na bolinga mwasi comme si mwasi so azungi akolimbisa na landie bien po ndeko akosala arrêt cardiaque akosala pe crise ya cœur cœur est bloqué akokufa ndenge na yoki na analyse ngo penza so pe no loki na privé penza na consolaka tai. Donc, eloko kaka na bolo ba biti mwasa kima te mena na pesa conseil na nipande kwa mwasi. Mama Jilozo yo kangai ubota mwana bande kwa mibali mama na ngai. Ubotami na ba neve pe ozalim, peta nsupe na bana no pe moko pe ya mobali azali. Mama na ngai zongisa mutema sima kisa so mabe o ndio kwa mobala sali yo. Meka kozongisa mutema tapo na bana. Iyaka ta komona bana tansu komono zo mona bana eko consoler papa na bango po kala mingi te tansu ndeko na kotika biso na ndenga lobeli et puis famille ndenge zo chaembamba alukela bango mwana na ye azama la leste na ndimite soki alamba ata semolalia ebite soki olambela bana wana biloko pe bana balia po ye mota tika na bana do bana pe bazolia bien te lokwa papa paza bien te. Mama Julie zala pe na mutema kibo mama oza femme africain ko vivre lokwa ba femme européenne te mais ba femme européenne bakina même na bana na bango zwa lokola ezande kona mobali mwasa kimie yo ye posalisa isala ngo ata na bongo na bolunga nzambe nazo senga yo ndeko na nga mobali na sengi na yo likambo ela kanyama te ela kamutu oza mobali okukufa mobali na yebi situation oza na nga pe na lika ba situation mo papa Fiston yebi na lala tina bagar tango ba check na pe libanda mais ekoleka eme mona kufa te zala mobali kanga mutema anatanda soko oza na sero bosola kane bien asoki pata ne fiske alambela bana semul ata potopoto lukata serwana soki ozokene kayu serwana alukata lambela bana balia po ozo passer situation mo na yebi. Je sais tant soupe ezo swanga koleka yo conseil na opesa mais bito mabasi bakimela bana pona suki o bakimara na bakaya bomo pona suki sa ezali désir de la chair. Moi ça zo vivre un désir de l'esprit puisque esprit pas un désir nango les autres pas un désir nango or désir en autres ezali eza kolinga o satisfaire nga 100% les autres toi nango ato satisfaire ngo 100% ilubaka ka 100% te azana tan sakimi ndenge mama robi eza pose ya mbetu mama nena zala ko kusunga bino mama Julie et puis azana tan so misolo bisonyo tout ozwa ndenge mote mama na ngai bozui eza ya bukeseni oyo nzamba pesi bino obabi notre père donne aujourd'hui notre pain de séjour oyo nzamba pesi bino ya mukolo wana yango ne bokumisa na nzambe eza la ba misusu bazo souffrir na mibali na ndako na tiki papa keteka ngai mayeba le akima pe mobali wana te. Pourquoi yo za de na mbongo na mboko babi terre promise otika mobali na ba citation oyo soki alinga kote olingo ponya tamboko kangote fongola muteme tanki mama na opeso conseil tanki ndeko na mobali tanki pe papa na yo tango mususu zongisa mutema sima so papa kolimbiso zongano na libala so pa kolimbiso te yakaka kotala bana sokola bana kenetika na école lala ke pa mobali no ekozala bien po mobali alinga lingo na bana mais lokolo kiyo tiki bana il s'en fout de tes enfants on ne sait pas vieillesse nao nana kosimbelo nzete
troisième zete na autant chez bana papa fiston et puis c'est passé la tiki bando msubaluba na luka frère wana ça m'a touché que Dieu vous bénisse merci conseil kitoko ya papa Alexis yo boni conseil utina mutema tala tina to créer problème oyo pona koyaka na ba solution na ba problème ya bato oyo équipe ya makasi équipe choc en tout cas merci c'est pourquoi ça fait yaya tolobi ya mote ke mamtolo ba ah vous allez évangile alléluia amen té nous ne sommes pas spéciaux mais autre lobby oh est-ce que nous sommes simbelo côté on a simbelo côté aux allez radio le côté la seule chaîne le seul programme oh qui papa na maman ba komi ofanda ba kolanda sans insanité na suka nango ba simbi quelque chose ya et puis ngai chien de poule maya mitata ngai na conseil oyo papa Alexis a pesi maman Julie aux allez wapi so kabiso so qui pose na biso en direct maman Julie réagir avant émission si la awa ndeko kwa comme ça rapidement oui papa fiston asamba tu ya liboso te ngai pe moi si anoko na biso atika na biso bana ndengo wana moi si anoko na biso aya asno na biso bana mibale atika bango akenda bwa fila sa kindumba ti baba bakola mama na banga tika na koyate ti esika kufande mwana basala ka ndengo wana mais tu vois mama Julie akozongisa mutema papa Johnny Mabiala na lingo bitira pesa papa wana tumoni ke papa ozoli la mwasi na ye mais mama jina kei akutel na Balthazar est-ce que sur Balthazar vous comprenez de quoi je voulais dire Balthazar fête salamaki so za ki yo okoka ndenge nini mwasi na akenda Balthazar oyeyi pe Balthazar et salamaki na position nini mais ozong jesu na ndako olobi nini papa Johnny Mabiala na pesi bande nyonso ba bonsoir rebele o nyonso aza koyoka biso bon mpona ngai makambo ezalaka pasi ezalaka vraiment pasi komona mwasi ofandisi na ndako ozali na d'abord alingaki ye mpo abali ye officiellement et puis honoré ye aboti na ye bana donc aza mwasi mpo alingaki vraiment parce que vous savez il y a beaucoup de filles oyo bazalaka avant tobala oyo tomonaka mais soki mobali sali choix seulement mpona yo en tout cas il faut féliciter mobali wana et puis adépense bambongo na ye mpona yo mwasi moko boye otika mpe Congo oyo akorejoindre na mboka oyo ya pasi donc mboka oyo ntango tozoloba pasi na nebi te na Congo bakomprenaka pasi wana te mais il faut fanda okoma na terrain sur le terrain oyo bandenge nini pasi ya mboka oyo izali on travaille beaucoup mais bambongo nyonso tozosala ezaka mpona kofuta loyer courant et puis na kotia biloko ya kolia na ndako donc yo mama ozala malamu na bana na fin du mois basombeli yo bamiliki basombeli yo bafufu basombeli yo biloko ebele batie yo na ndako mpo yo vivre bon soki likambo ezali pourquoi ne pas ya kofanda s'arranger pourquoi ne pas ya kofanda bosulula alors ma décision moi si wana pona ngai près Johnny soki totali na kati na Biblia eza na deux options Bible epesi biso et option liboso epesi biso balobi boye okoki kolimbisa soki olingi mais soki pe oboyi okoki pe kozokubwaka ye libanda parce que yo ozali na pleinement raison ezali ka na raison moko au Seigneur apesi biso ya kokabwana na mwasi ezali infidélité donc soki mwasi asali likambo wana ezali déjà kolakisa ke azali infidèle alors na kati na infidélité wana soki yo zwi ozongisi ye na ndako et la deuxième tour peut-être koboma yo parce que ngai nazwa nga pena ba conseil ebele na loba à 80% ou à 100% ou la fanda na mokili pesanga mayele et c'est Seigneur lui-même qui m'a donné et il m'avait dit ceci alors bi frère Johnny soko lobi yes na yo tikala yes soko lobi te na yo tikala te kozwa te okomisango yes okomisango te donc la décision etikala kaka décision pona nga soko zwi décision kolimbisa mwasi na yo limbisa ye soko zwi décision kotika ye donc eza na deux options nga la pesi na yo oyo ezali valable oyo ezali pe valide nzambe ye moko moto ayebisi biso tosala bongo na ka ya infidélité mais na kotala sikoyo
na kote ya bana ndenge bana bazali na maboko ya papa toyebi ba difficulté za mingi ngai dernièrement mwasi tanga kende kobota na tikani na bana mibale na ndako mais nazwaki vertige bandeko nanga vertige na lobi ngomba mama basipotaka makambo ndenge nini donc oza obligé la mukana tongo obongisa bana bakende klasi donc nyonso comme na mutuna il faut la mukao kende kuluka mbongo même donc vraiment ça fait beaucoup du mal alors ndeko ba ma place ozali sokozo kabiso Mama Jili zonga sima mama Fifia zonga sima Mama Jili OK tala sima pe zonga mutu il y a vraiment ezala makambo soki kasi papa wana tikaki ona bana na ndaku zo siko eloko wana ekoma ya yo papa wana tiki ona bana na ndaku yo na bana na ndaku papa limwe yo okoyoka ngondenge akepe kokota libala quelque part yo koyoka ngondenge ni donc tozo akape biloko musuto tiaka ngo pa na biso mokobi ke na sali moninga mabe mais soki ezala epa na nga ikosala ngai ndenge nini senga mobali na bolimbisi soki azala motema malama kolimbisa yo akolimbisa kozonga na ndako mais pour nga frère Johnny ngala zalaka toujours moto na botama na poto bengi na anticipation il n'anticipe pas toujours les choses mes frères je vous nazoko sabinoté je vous mens pas moi frère Johnny naza moto na anticipe pas toujours les problèmes donc na yebaka ndenge nini na ko balancer les choses nabi nazana mwasi na ndako na lingaka ye aza fidèle asambelaka mais le jour ngala kukuta na likambo moko lolenge wana na kozala choc wana na ko balancer ngo ndenge nini donc nazalaka toujours ne lokwa na lingaka te jamais nazala mutu moko nazala soki lelo yo ozi choc na likambo mwasi okufi bana na batikali ba orphelin et puis papa mususu akozwa bango et a continuer na mwasi wana ouais, Johnny. Donc itala na usa yes ouais, Johnny lokolo obi anticiper makambo soki za ki ngo sani bon soki pona ngai na koza choc to moni lolengi azoluba azana choc ebele donc choc wana ndenge moni basta uti koloba lobi akoki kokufa ba choc ya basi bu makabatu le seul choc bu makabatu na mukili aweza ya mbongo na mwasi oyebi yango bien siko soki ya kotisi choc wana na kata motema na ye akokufa. Merci beaucoup. Alors moi de ma part allez-y. Silisa. Pardon? Silisa. Moi, de ma part, n'anticipe pas les choses parce que na yebaka ete toza mukili boko ezali na bouleversement à tout moment. Okoko za bouleversement. Mais na bouleversement na ko survivre nango ndenge nini. Donc c'est ça au moins. Nazalaka mutu moko ya auto bengi anticipation. Voilà, donc n'anticipe pas toujours les choses. Merci beaucoup frère Johnny, voilà. La régie me fait signe que ndeko Jili azolanda biso biso audio. Mama Jili atindi audio awa, aoki déjà moto kuna mapesa mo Radio Lokole te evandeli yo awa. Kangana no micro, toka nga micro. Mama Jili atindi biso audio, toka na audio Mama Jili, apesi ba raison, ngapela oki awoto ko nsamela bino, Mama Jili ya lobi. Toka Mama Jili. Bonjour na communauté congolaise nyonso bipa ezali bino. Ngai Mama Jili ngai yo. Nga mutu ba opanza ba photo na ngai par-ci par-là ezanga. Ngani nazabu na bungite. Na bungite naza mwa mukete naza dia mukolo mama bana deja. Na bungite naza pe na mutu moko te oyo aza sima na ngato po akana mutu asala ye mabe azate. Na mboka oda zanga moko. Tata te mama te mutu te nazala nga moko. Famille na ngaka ba relation to kutana kana bango na nzela voilà. Na bungite naza mwa mukete mutu pe azotinda nga te nasala makambo boye bolongola na mitu na bino kenonga na bungi to na okana mutu kosala ye mabe eza genre na nga te nazala pe na intention wana te ya kosala mutu mabe kesa so mabe asali nga moni soki makambo ezosimba te na vie batikaka mwana mobali wana oyo azopanza foto na nga tobotana ye bana wi tobotana ye tovanda esimbaka te ona tosali ba effort nyonso o tokukai kosala koluka solution koluka batu ba intervenir mais et ça tient toujours pas ngana décida tokabwana na ye déjà ayebi yango ke tokabwana ye depuis décembre 2022 tokota na 2023 tozala na eta même avant décembre wana tozalaka pete
biso na ye tokabwana deja na boyi na ngai na boyi parce que ya yebisanga ndenge nga na boti boye na tuli na kozwa mobali te tellement anglais mpe nayebi te naza mpe na mutu te na mboka oyo na kosouffrir mais atika nga na souffrir bisika nyonso nakendaka asambwisaka nga kaka nga naza ndumba okende kosala boni meme na niveau mosala bisika nyonso nakendaka kosala kolandalanda ngai kaka kosambwisa ngai nga naza ndumba boye na boye mais so naza ndumba atika vi na ngai na kindumba na ngai nabotela ye deja bana abotola mpe bana na ye deja baza kote na bango sikoyo likambo nini na vi na nga alobaki ya bisika nyonso ngai na kokenda kobanda kaka kosambwisa ngai ti mokolo na kokufa mais atika vi na nga atika kopanza bafoto na nga boye bokoki koimagine bafoto ntango tozalaka na ekala azwaka atindelaka bato me bafoto anidite na nga atindela yango bato bamonaka mpo na kosambwisa nga bino bokoki kondima biloko ya bongo naza mutu na boyi vraiment na boyi na vi na nga atika ngai naza na ide ya kosala mabe te tobota na ye bana naza na ide wana te na boyi nde atika kolandela makambo na nga atika vi na nga biso na ye tozalaka te tokabwana deja nayebi te na mutu na ye mpenza soki aza ndenge nini ye alingi asala vi na ye akenda kobala mwasi ne ya kosa te bakontinue bolingo na bango aza na basi na ye mpe misusu ya bakongwana abengabenga bango akontinue kobenga bango baya awa atika vi na ngai te atika communauté please naza na ida kosala ye mabe te mpe na kotika kosala yango te lobaka ye ndenge alobaka koboma nga na mboka oyo loba nde ye nde asala me nga na kotika kosala ye mabe te naboya nde na vi na nga mpe naboya nde mpenza biso na ye ata ndenge nini ekosimba te ata ndenge nini esimba te mpo nga moko nde mokolo nzoto naboyi na patiente pendant beaucoup des années na patiente ba année ebele mais esimbi te naboyi vraiment nazo j'insiste naboyi na vi na nga atika vi na nga libre atika vi na nga akontinue makambo na ye mutu na mutu asala chemin na ye. Oui, merci beaucoup à tout le monde. D'abord, na pesi bino sous équipe Choc, merci. Vous voyez que nous sommes vraiment suivis de partout, donc réaction directe. Taba moni réaction directe. Kuno ba vandeli au dossier. Mama atindi audio na ye pour na bisto yo ka équipe Choc. Ngai pesi nga mutu ko soit na zangi maloba. Papa zo le la mwasi na ye, abi mama atiki ya kimi. Mais mama atindi audio, ali ba kabwana kala. C'est ça qui est to kabwana déjà kala. Tokabwana yango na feti na ndaku feti sala ba sute ba kabwana moko na salon moko na chambre ko kabwana ndenge nini na ebite mama eko glisser kuna ke azo moi na kosa ya liba ya sud africain ba sud africain ba sala pembe wana do atikiye donc ngai pesinga mutuko so epi abio asabo to na ebana papa soka boto na mama bana kala. Mais papa a école à sous ngai pesi ngai mutuko soit. Finalement je ne sais pas. Nani a la raison entre papa a école la moi na kimia zonga. Famille otungisa ye. Mais maman a bien kimia depuis ce ça fait so 2 ans yango. Finalement qui dit la vérité na habité. Heureusement dans une équipe wa tumayele na habité. Toujours continuer to pesi ba pas pasteur Alpha au scheme. Hey. Pasteur Alpha. Oki ba ramone le pesi ngai mutuko soit. Bonjour, bon après-midi équipe Choc. Namoni ndekonanga Anderson Akoti. Bon, likamango omoni na réaction tozalaki nango na ba pensée, na réaction o salami to retourner siko ba masasi na biso pa ya mibali. Wana na ngana ebisa commandant Anderson fuma banga moyo yende aza commandant de bord ya communauté africaine. Oyebi likambo yo papa Fisto Pelende ezana bana basi ebele baza na Sud Afrique bazo déclarer likambo ba mibali ya ba Sud Africain ba mibali congolais o bakena basi na ba Sud Afrique wana yana ba problème ebele naza pena mona mo na Kinshasa ba uta na mubwasi na bango tan ACR tant quoi ujazo pesa bato ba mbongo ba ya Congo bato ba yeki ba volontaire. Oyebi bakoma mobala botola mbongo mwasi wana lelo fi wana telenganaka bazaka na fungisi bazosomba mwa babiloko oui bazosomba biloko basomba mutuka moko awa ba mobali anganza biloko wana Zolanda
apena nazobisa commandant Anderson yenda zali chef ya azana kati ya communauté africaine kati ya Sud-Afrique balandela makambo malamu tala siko place tosuki mama Fifi yoki mama Neno yoki papa Johnny papa Lexi oyoki place tosuki réaction mbala moko mwana mwasi wana asali mabete mwana mobali nda asali mabe ozomona yaka nisaki ke soka lobi bongo kozwa raison moni nzamba za mettre ata na ba circonstances ya lobi nzambe pas toucher mwana mwasi wana na pas pesi mwana mwasi wana merci pour na courage wana na pesi merci mpenza pour mama wana vraiment soki bana baba mama ni so baoza lokola mama comme femme sage ayoki kombo na ye akangi munoko te asali déclaration na communauté monde entier basi bayoki yango na banzi bana basi ba se réveiller na minute mitu na bango tokozwa ba sujet yo belé après émission ya lelo basi ebele bakoya koloba makambo mibali bazosala bango ya mabe na kati ya bandako yo ozwa deja ozwa mwasi na yo obengana deja mwasi lelo komi kosambusa bafoto mwasi soki pena mobali olingaka mwasi soki lelo bokangi foto moko ya intimité na bino okende kopublie yango eske mobali oza penza moto ozo raisonner ou bien oza pe nyama bolimbisanga na terme commandant Anderson papa Alexis papa Johnny biso batoza mibali na vana mwasi nanga tokangi mwa foto moko botoza na mwa coupe na biso moko boye siko bokabwani o publier mwasi wana c'est que olingaka mwasi wana te omoni mwana mbali wana alinga mwana mwasi wana te asepela na ye na mutema te po oyo aza mwasi nanga na mutema même lelo tokabwani séparation eza normal soki esimbi te mama alobi likambo so esimbi te mutu na mutu azwaka kote na ye sikoyo ye mpe so azwi inilité na yo abandi kopublie yango omoteke bosali babuzoba vraiment totala likambo makambo ebele mibali ya Sud Afrique commandant Anderson limbisanga na beta penda sete wana na papa Johnny bozana mboka wana bozana kati ya communauté bovandisa makambo yo ya ba garçon ya ba Sud Afrique ba Congolo bake na Sud Afrique bazonyokola basi ebele yango ezaki contribution na ngai. Merci beaucoup Pastor Alpha Oskem. Je vois ma réaction sur ebele ah to ba totalement otanga ngo awa tokozanga deuxième sujet awa mais commandant Anderson Congolais de Tchobou, bonsoir. D'abord parce que quand on est en retard, il n'y a pas de souci. Makam oyo omoni pasteur Alpha Oskem azokotanga komono balibele a raison parce que binonde bakambi ya communauté congolaise d'Afrique australe mobimba. Dossier oyo komele biso awa toyokaki audio ya mobali ndenge azolela apesi na numéro na ye oyo komona mwasi na ye abi Baltazar anga utiwa pasui mwasi na ye ke abi azongi na ndaku akuti mwasi azubilamba na ye tuila mwisi ya zaza Baltazar akena mwasi na ye atiki bana lokola radio lokola eza mokili mobimba bayebisi mama Julie kuna baosa elo émission kuna papa rena ko déclarer mama azui courage heureusement kutu tozana lokola sija mama Julie atindi audio awa ki akimite mobali bakabwana banakala tokabwana yebi tokabwana wana ezali bakabwana ndenge ya mbetu bopikiliki ekufa mobali bakanai to ndenge nini pa ko bakisa kuna no alinga da mosta ya nkosa e consort mais soka alinga mosta ya nkosa bakabona kala pona nini mwana mobali abino famille na ye na kisasa edo tungisa ye o mema mwana South Afrique du Sud mwana wa mona na te na ndenge nini mais mwana ye moka bimi ye alobi nga epesi nga mutu koswa to linga te okela papa mawa ndenge papa Alexis alelisinga good mai na miso awa nzoka mwasi babedi shita sima aye ko pesa version na ye epesi nga so mutu koswa na moni ke ba mama ba kozonga so tout le garder sujet mama fort ba susu commandant Anderson lecture na yo analyse na yo na makambo moni ya mondenge ni. Bonsoir à tous, bonsoir na bako débatteur nous sur la studio. On a mon pasteur Alpha na sepela bo makasi parce que mbodi ozanga te ko beta ma awa. Pasteur Alexis, merci beaucoup. Papa Johnny le sacre. Maman Nene Zion Dota le sacre. Na évité à soki za maman Fifi oyoka ezalaka bien namoni mama Congo te na mama na biso mosu ya France komona yaka makasi mama Afrika vraiment le sacre bandeko bolimbisa ngai na kozala sincère pe droit Afrique du Sud toya kopo na mboka oyo
tozala baréfugie te toyaka COP 95% ya bacongolais baya awa baya na idée ke non baye baleka bakende poto mais toyokutana ke tokoti na prison à ciel ouvert donc tozali so prisonnier libre na mboka oyo kobima ekomaka mpasi alors ndenge toya na mboka oyo tozala bakategorie ya bato ebele oyo konsidéraka bana basi mwana mwasi mosusu aya ye moko na ndenge na ye aye koluka vie avec espoir que non akozwa akotina mbongo mama na bango so makombi ebulaka na Kinshasa mwana mosusu mwasi mosusu aya awa aya libala bacharge oyo ya makambo ndako kofuta ndako kolia etali ete mobali abengisaki nde tozala charge wana alors basi mosusu babutama awa bakoli awa bakomeli bamama awa na 3 catégories ya basi wana bazalaka toujours na baproblème. Le problème alors très sérieux, surtout que nous débattre yango basi Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud, ça peut nous prendre même 10 émissions. Moi la mobali oyo alobaki ke moi si akimaye. Atikiye na bana mbona boyazo lukaye partout. Mais boki réaction moi na moi si alobi ke non, mobali akoma na basi na ba kosa kana ba la kosa dans une sud africaine. O ba zapela ba kiss na ba so ba zakala ya makasi so ba cheni mobali zakala ba zuye pe bakangiye. Moi, ça c'est justifié la mine. Justification à maman Julie, vous quand ça monte les alliés justification au sincère. La justification pour ben d'aller na côté naïe a raison. Même besoin mon naïe wana naïe biété, naïe pour mal naïe peut-être défi naïe bango parce que tu gères pas ta communauté. Mais na dossier à moi il y a une mal naïe bien noté. Nous avons des bibali oyo na moka oyo tant ba comme awa. Ceux qui comme nous avons quand tout bien ça n'est pas fichu bien yango. Des fois il changera battu. Moi, si vous avez un aïe, vous avez bien à temps wana, à l'état azui, à balukeli. Comportement ya mobali wana. Si vous avez bien maman le bique, maman Julia le bique, bakabana bana 2022. Peut-être pas bana na séparation des corps. Après, aïe on décide à kende naïe. Au moment où mabulingo, ils ont makamute oyo, il faut que yara nango no maman na zonga. Te arozonga nengene parce que esimbité. Amiko bungisa esimbité. Moi zonga ete. Et puis nous on peut se conseiller que nous sommes yoki biso azonga na ndako libala asa libala déjà qui pour quand il sera zongi azonga et on sera bien parce que place accueilli mobile a évité entre parenthèses de supposer il y a pas mobile mususu a azonga côté et on a toujours des problèmes tous les jours ceux qui moi ça a besoin mobile naïe ceux ba asilika bibi na ndako agenda na famille mobile c'est pour montrer à l'homme que naïe a wana na famille na yo bien sécurisé. Donc, au sein de Cameroun, na côté de la BO, na zike pas mobile bien na une famille na yo de façon que tant que yo na posa na tu fais un pas, tu viens me récupérer. C'est plus sécurisant. Que moi si abimi accueilli pour place accueilli azalité ayeba validé mobile ya ozoya zo na ndako bande ko toko samate libala na aussi mal chuté. Ndeko na biso mobile. Tant alela ki que non moi ça kimie. Donc en fait peut-être que non azala bolingo ya moi si wana ndenge zali wana azali na souci na ye ya moi aussi na mama zonga non. So la Libye et ça a compte à jalousie, de ça là peut-être rien de bien ça qui yawa, alors moi ça comme moi ça qui a comme vous de à Moussous. Mais na vrai surtout là vraiment dans le logique à Makambu, bolingo za sous-tendre dans mes balais. Ça ne sert à rien besoin à la souma vanda, mutu mwa ku fana kati wana. Alors pour éviter yango, moi ça qui papa na biso aluka moi c'est Moussous. Basi o ya zuwana. So on va ko rater. So esengi ya bondela mwasi aluka bondela mais atika babilo wa panza ba photo na ye ozo panza photo ya mutu sambilamba c'est quel genre donc et après ozo aya ozonga ozo panza ya mutakala biso ko to conseil que tu biso mai kalamba ye non kozongela mwasi na te parce que bulumu ne se bi mali banda yo so ozo bi bise bulumu mwasi libanda après osinga ba tu vas essayer na azonga na ndako mais non sont logiques et sont sincères la place bulumu o ezali souté mobali ya assumé. Alors, ma part la responsabilité là, alors moi c'est mon sous que avant de continuer à coller là, aux gens la côté aux frapper la mer mabé. Et sans continuer frapper, à continuer à on a rien mais à tirer mon abattu libre. Moi c'est le bilan à niveau ça la mabé. Non, moi c'est pas à droit ça la mabé. Moi pas ça la mabé. Alors n'engé va kaboni ba kabona. Alors bi akimite mutazo la nesi mazate. Donc ayebi ki libala wana na mobali wana ezali souté na minito azala place à sa côté ya libala batika avant na libala wana kuna place à côté jour ezali soki obongela ye bongeli soki obebela e bebeli ngai na compte na ngai ndenge papa Johnny alobaki ke non yazara a prévoir ngai na lobaka toujours boye soko ebi ke non mwasi na wasala mabe kolingi ye
soit supporter mabe wana pour éviter okwela bakara au frère na biso ko inango obengani mwasi donc bibali mwasi akeye après okomi kolela so omoni ke no linga mwasi na yo quel que soit le problème vous fixer yango vous bongisa yango na ebisaki bato na séance moko wa ba parents bazaka na ntina te na makambo bolingo zaka bato mibale bino mibale babongisa alors yéninge bakoki kobongisa te c'est que bolingo epa na ye esili ye so atia na bolingo mwasi ala so na bolingo ne ata mokete donc asime yango aluka atracer chemin na côté mosusu madame pe asali nzela na ye côté na ye bakende c'est ça que je peux leur dire merci beaucoup Anderson toki mama Julia lobi awa en fait papa mobile na bino abala mwasi ya pesa mbongo nyo so totika ya nyongote siko lokola mama Julia akene pa Baltazar mbongo albale kozonga zonga bongo siko baro ya zuana awoza bana na konta mo alibala te bana wana ila kandima ya mo alibala pesa kiti c'est compliqué so azonga mo alibala kile na baro ya zaba yim tazana bana mo sana bana te ata na bana na mona no mo na dépenser ya mo alibala da dot na zona o resultat ngo na zo bana donc eza de na konta mo alibala pesa kiti c'est simple. Ok, est-ce que ma maman a une réaction au par rapport parce que vous posez une réaction à bino tant que papa est déclaré c'est que maman a fait version là y dit que maman c'est ali pour maman avant de allez-y ni kama makasi makambo na bande ko loba ona loba ke yango te yango oyo sere mama Julie autu ko loba donc saka pasi soko bozo yo kanate eza pasi surtout bilo ba papa eloko na kondana bino clarté ezati boli ko loba vérité te soki baby ngana kenana ba exemple ba tuté na kenaka ya ngamoko nazala ki bien na mobile bien love ko sarana te seta tango kaka to sale mariage en mairie na koti na ndako akomi pomba akomo ya na 50 euros soko 50 euros na ndenge ero ezaleleli ozoye avokile musala saelanga ngolo na kwanga na somo na mboni mapapa na banda kotomboka amona mwa ye moko ya quartier ya pesinga 100 euros lokola ya pesa 50 ya bimisa bitumba na kokate moteme suki malgré na ngunza na benga grand frère na ngai na yesenga be antuka lokola bimbo benga na yaki awo lokola zo simba te yakanga na lingi na ngai suti grand frère yebise banda bovandi 8 ans yango fifimba ebosa benga pesa rapport soko bongisi te azokende nga mwasi na nga boya ngai na makama mbongo na bando ko kosile makambo na liko ndima te motema makasi mno makasi baleki batei ndenge nyonso na lite mwasa kenda so malgré to boti bana mali so oya yo azana mwana te po kende okasa kozonga ayo kilo mawate vanda na mwasi na yo papa banda yo katoli apenga mbongo changer ngani esa na sombi paradis na sombi Sheraton tozaka kati yepe mbongo bombaka asomi na ngoni kaka neka mokile kendela ndeka to kendelela mena so ye bate batata biso bakutaka village baye kisasa baye koluka bavina bango babali ba mama basomi mapangu bavandi tata ni asombela mama ne ndako na mboka po biso to koma kaka soko bimi libanda il faut famille ba koma riche soko bimi libanda il faut batonga 50 étages po ba mona ke yo mutozo sa l'économie soko moto yo ko zo engagement vandi na ye yende tatami ye kolamba ye makamoso ye pasi na o ye siko po opesa ya kolia na komela il faut yezwa ya ube ngikimbangu bima te kitoko te vraiment na yo kisoni na posa osanze sili na le mabele to ba nuna nga mutema ya solo posa osanze sili na tapuni libele moko wa komanda zo loba na le mabele na ngai wekata ngai nai merci na yoki mabe soni merci beaucoup les gars mama to papa Alexis muto baksia ete to leka te na ina baksa manda mu papa na ngai oui papa Alexis baksi na robaksa pe nalingi na mama Julie merci mingi ndenge oede biso po biso keto ideo mais eloko na koloba na yo mama Julie divorce esalami na papa nayebaki esalami na bana te bana wana ti bakokola bakotikala kaka bana na yo bomemaki 9 mois solola ata na papa mpona kozongisa libala te mais ozalaka ata na temps na yo moko ata une fois par mois otalaka bana na yo okontrole bango surtout soki oza na oyo ya basi aza na periode abana komona kibu mwasi na ye
mama mosusu akoprendre ye soin nango te yo nde kozwa soin ya mwana no ya mwasi olakise nde batiaka babande ndenge bakalikilaka sino te okoya koyamba koko prématuré na age omwana asengeli ete yamba koko po papa aza na temps wana te conseil na opesa kaka bongo merci mpo na courage mpo na papa na biso merci mpe mpo na courage otindaka audio mokili esuki kaka na mwasi moko te basi baza ebele nalandi mama alobi 8 fois moi que je me trompe abi naboyi alobi yango 8 fois alors mwasi soki aboyaka koforce ye te po akozonga na vengeance okoregere ntango mosusu vi na yo po otye kaka lese azongi mpe na vengeance ntango osala mabe akei yo mo nde mondekeli kufa no alors tourne page salango loko ezalaki brillant maintenant tia vi na yo na propre luka mamo ya kovanda na bana na yo po continue vi na yo oza moto liboso te aleka na vi oyo courage ka nde napesi yango wana koluka lisusu te ozongela mama mpo alobi 7 fois 8 fois ke aboyi alors soko olingi ozala longtemps na vie luka mwasi oyo akovanda na yo mpe avanda na bana na yo donc conseil napesi na bino mibale en tout cas eza bongo merci nzambe apambola bino bozala bien na bana na bino merci papa mama nene obakisa te yes papa nazobakisa oui une minute nangi naloba kaka papa oyo adecevoir biso po aye na lokuta liboso apresente yango comme ye aza saint ozomona ye aza saint tobandi kogangela mwana biso ya mwasi toboyi te mais soki likambo esili likambo kaka ya pasi mpo ye azwaki bana na ide nini mpo abotola bana afaire souffrir mwana mwasi wana ozomona likambo yango papa fiston nga moko naza mutu ya ka wana yango nazoloba ngo soki mwasi azalaki na makasi ya kobomba bana te yango mobali ayaki kobotola ye bana wana nde boye namoni bongo sikoyo mpo na nini ya koganga boso nsima ke mwasi wana akiminga asali boye papa ozosala ironie eza bien te mama nene mpona nini ezalaka soki mobali bakabwani na mwasi ezalaka rare bopesana ba bonne chance ezalaka rare mpona mwasi alingi mobali ake souffrir mobali mpe alingi mwasi ake souffrir soki moko maka réussir jalousie mpo anini papa mpo moko azolakela moninga mabe azoloba ke oyo wana ntango akokende ifa souffrir ozomona azoloba na minute oyo azoloba na bato ke soki amoni ya koboma ye namoni ka na nga moko ti balobi motu akenda soki azongi abosanaki eloko sikoyo ye azolinga azonga na mwasi wana ye moto abotolaki ye bana mama Julie oza ndeko na ngai mwasi oza mwana na ngai na asire na kooloba oza leki na ngai na minute oyo zala mwasi me kaka ndenge paster Alexis alobi ke kende otalaka bana na yo boluka bosala ta connaissance me ekozala mwa pasi fo koluka basali na nzambe katikati na makambo wana ozomona oyo bakoko tema parce que awa eza mboka mwana oyo akolingaka kotelema aloba likambo boye nani amweke eza boke mpa baprêtre babi te nga na ngi nazwa relève ya likambo oyo mpo harmonie ekota kaka ndenge oyoki balobi ke mwana lobi azokola ya mwasi akozala na besoin aza na besoin balinge aza na besoin boye akoyebisa nani na bamama ngo oke kozwa yo papa otie na ndako na yango ayebisi akoboko eloba na no malamu lobi yango wana tozomona bana bakokoma bashege lobi bana bakokoma boye tosuete te me kanisa nanu lokuta mibali bozokufa ava likolo ya lokuta mpo na nini ko biloko wana eza malamu te loba bosolo ke tala ngai nde munazaki na mabe tala nde mama fia lobi soko banda opesa mwasi no mbongo te ozokende kosala ozokeduma na yo na basud africain sikoyo lelo obandi kokanisa ke mwasi wana azalaki malonga obosani pondu eza pondu na fumbo ya bande kolambela obosani papa makambo esalenga nasali mipende esalinga mokusa nakosa bino te oki mokusa nalongoli kuna bakolo nyonso nalataki na bio likambo nini oyo merci vraiment mama Julie obimi mwasi ya solo ya makasi oyo abimi mpenza ayekolakisa ke naza na ngai maboko pembe naza likambo te me tokobondela mpo na bana wana bazala couvert par le sang de Jésus bana wana babokwama sous protection ya l'éternel ozoyoka
Yonde, il faut se cause à la maman, qui a la se kobosa na pete place au pays, et à la fête na fête te. Pone ozo kansana na kanisa bana. Maman qui na tata la kasima, nde ba lobi frère Johnny lobi ke tala sima zonga moto. Ozo mo. Merci beaucoup. beaucoup. Loko nazo senga wana beteli yango c'était maman pardon mais papa yo koleka ate bonga mo nazo na kojo na fimbu. S'il vous plaît, d'accord, vous savez. Ok, papa. 30 secondes. Voilà, merci beaucoup. Bandeko, Afrique du Sud, ezali place oyo ni kakatano ezali belé na ba couple. Un jour, moi si moi yé na ebaki na Kinshasa, na atanga na yese Gombe, ya vanda ka pembeni wana na Chantako, avanda kawana. Moi si wana yé ba mobala kimie. Na mutu katori musala na topeta lisolo na ina regretter un ami me dit ceci. Ozo va souci ya nini? Na mboko pe basi bayaka babalubira mibali. Voilà premier cas. Deuxième cas, moi si moko boye mobali abengisi na mboka oyo. Abeti kayi ko beta libenda beta libenda bengisi moi stanga komi awa abalukele abino wa mobali à niveau na ngai te. Akelinga mobali mususu camarade na biso moko. Allez, camarade wana mobali na musayo tune boye abeti ye. Mais ba conséquences za ranini. Mobali ya zogi na botse mwana abengani ye. Moi si o wana musala oye akoya ki mobali avec ko za mobali niveau na ngate mobali musala mobali za kosala. Moi si na koma kosala yango. Akoma kosala pe ko beta sécurité. Donc ozo comprendre que la réalité musu tout dans na terrain awa ezala kan kokoso. Mutoza ko ya na ba penser na ye na makanisi ya mabe ya donc croyant que aye obunga aye ozo aye na paradis mais nzo ya paradis te. Mususu mobali abeta mwasi toke ne bokwata makambo na compte ya communauté ono ayebisenga asomaki nini filet so nini ya saka ya ba pomme de terre ayebisaki ala marara 7 ya la maye belé ya mobali betier. Donc dans notre communauté nous avons beaucoup de problèmes OK ba fois toujours ba manière solide. Afrique du Sud yango muteza na base ya ko détruire mabala muto ya kanisa na paradis nzoka ya na enfer. Donc c'est aussi l'un des cas. Donc commandant, l'Afrique du Sud awa mobali azo compter ba mbuma ya pomme de terre en Afrique du Sud. Nazo sayo azo compter yango et puis aya kutima ça ni plus que ça a bêtier et puis a bêtier muketa bêtier ya makasi. Mobali wana azaki pauvre par mon na Congo te. Est-ce que na mboko pena ba pomme de terre kolia o compter mwasi misuna nzunga tayo moko. Na ebisi yo une réalité oyo esala biso banzoto malili tozi mpona kokatolika mwana na vandi bona kokoloba te bambodi moyena betango eza te mama fifi akanza ata bambodi moya ebima ya te otala lobi est ce que mo garçon oyo azo comprendre que non aza na Afrique du Sud bien azokanisa que non aza na village mais esalama abeta mpe mwasi abeta mpe ya makasi. Donc Afrique du Sud yango moko ezali mpe base ya kodétruire mabala ya bato. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci Nabino ba conseil moko très sage. Voilà, équipe choc encore merci ma félicitation et Zoya Karase Koyana ma message awa. Ton équipe a bon la deuxième sujet parce qu'il est temps nous presse déjà. Ne combat li oya pesi doléance papa Fiston lobela équipe choc ba pesa ngai conseil na ebité na kosala ndenge nini papa Fiston. Oui, c'est vrai. Toya na mboka. To koma awa to na famille na ngai. Atangi kelasi papa atangi singa kelasi. Nzamba salinga grâce na zui musala. Na jui musala papa Fiston na koloba salaire na ngai te mais quand même na pesi exemple pour ne pas comprendre na pesi exemple lokola ndeko ba wafuta ye lokola 2000 €. Ba wafuta lokola 2000 €. Alors papa na ye na mama tango bazwi mbongo papa tuni mwana musala ngosu ba wafuta o combien o ba wafuta nga 2000 €. Jour wa salaire à liboso papa ina doléance ça a besoin 1500 €. Asala bakamu moko boye. Moi, on a 1500 € après si papa. Maman paye. On a besoin de 400 €. Moi, on a 400 € après si maman. A tiré 100 €. Il y a beaucoup de difficultés. Pendant un mois, pour que les moussala passe. Difficulté. À ça, la fiancée n'a pas. Moi, il y a des fiancés qui ont papa contrôle. Papa, comme tu as un niveau, zo a compte nangai compte bancaire nanga lié ngona oya yo comme ça chaque mois so ba futi yo mbongo nanga et les carapé kuna nga tata na yo abi papa Fiston na lembi na ebité na sala ndenge nini na changer ville na bloquer ba parents nangai to na sala ndenge nini ça fait déjà 8 mois
nga ba futa ngai lokola mwa 2000 wana avant kutu na sisa kilasi mais sika tango na sisa kilasi sara yo komata mwa ndambu mais pourquoi est-ce que maman na nga na papa na ngai bazo kwensenga ndengo wana na pesi solo oyo par rapport au ndeko lobaki no tozala droit biso bana koyidaka ba parents na biso mais ba parents motindo oyo papa fiston na comme lokola komi kosala pona bango na sala nini yebisa ngai pesa doléance na ngai pa équipe choc nga na kosala nini na kawana to bandi bala moko epai ya papa Alexis alors boka yo. Oui, merci papa Fiston. Na kobanda na conclusion na ke na développement pe na ye na introduction. Conclusion eza nanu ke na chaque fois na bato soki oza affaire na ndoki na moyo oswani na ndoki na butu zala makasi na losambo. So oza makasi na losambo utaolia yo. Voilà conclusion. Siko na ke na développement na nga. Parents wana envoya comme ça et puis baza pe en Europe. En Europe, tu travailles ou tu travailles pas, l'État zo s'occuper na oula lanzarate. En Europe awa. Ozo salate mais ozo social na yo. Na mona raison mon côté ba boti wana oba ke ko déranger finance ya mwana wana. Alors mon frère sozo yo kangai alors que eza obligatoire te. Oza obligé te. Ya kocha compte na papa na yo, oza pas obligé te chaque fin du mois ou pesa bango surtout bazan Europe bazanga milikité bazanga pe pomme de terre tout bengi promesse. Alors que mina c'est à toi ya kotala ki soki lobi ke ko ba déranger oté olongola sa ya maman sa ya papa ezo dépendre na yo tout comme tu ne peux pas eza devoir te okoki ko pesa te. Alors eloka bien o ngai na ko biso jeune garçon essayer un peu à éloigner la ville wana. Soko vana net na Paris qui n'atteint na ba Lyon. Soko vana na Bruxelles qui n'atteint na ba province mususu wana na ba Zaventem so na ba ville mususu na habité. Donc essayer un peu éloigner pour boti na relation à téléphone. Toi et pas na yo azwa 4 heures. Asala 4 heures du temps, les retour 8 heures du temps. A mon on passe temps souper a mon ngo biso ba langue religion a mon ngo en tout cas, et quoi empêcher qu'il donc déplacer ville vous avez à 4 heures de temps à distance il y a train et puis au Tchaban qui m'a été au Tcha été alors que et l'autre zawana zala siko kanga mande siko na nzambe pour ekokota malobo ba para ba koloba ekoya kotourner ma bien na vie na yo mais le col les a sans cause il faut kuta na kibonzambe. Il fait écouter un Nzambe pour Malobana Bango. Donc, les a sans cause, ils ont ôté. Puisque déjà, le commencement de la sorcellerie, c'est ça. Comment va qu'ils ont bon, on pesa. Ce qui c'est l'amour. Ceux qui ont suivi la fruit, ça qui ont nini, par ignorance, ça va consommer en essai. Mais la prochaine coupe, c'est sauté. Ça va la vérité na Bango. Préparer vie, non, on ne peut pas préparer qui a Bango. Vous pouvez un jour au Bota, vous avez pas la charge. Tu vois, il y a un élo condé na koloba. Conseil na koloba pas ba parents boza en Europe, botika kwa ambete bana. Botika kwa ambete bolena no ba social na bango ba futa bango biso benga on kindergarten. Bano ba foot oyo l'état futa bana wana tina âge à 25 ans. Bana ba bénéficier te ba maman bosa na ngoma kelimba, ba papa bosa na ngoma anniversaire, bolata na ngoma Winston na ba veste. Siko asengi bino ngote puisque zaki droit na eza kambongo na bango. Siko akoli akomozwa ye bolandi lisusu na wana oyo azozo no bozaka na na mutema ba papa oyo bolingi mwana na bino bopesi chance asala pe vie na ye azwela bino pe bakoko on ne sait jamais lobi nango soki esuka ndeni bo ambete te s'il te plaît bozo yoka ngai ata bokoloka biso lobi botika mwana a évoluer mbongo na ye ezala ya ye a préparer avenir azwa mwasi abota ndiko yo pozwa ki mama obota ki pe bango ye passa la bongo c'est la vie qui continue. Merci papa Fiston on a koloba la jeune garçon na biso yango wana. Merci beaucoup de passer le papa ya papa Johnny Mabiala. Papa Johnny. Papa Johnny siko za makasi makele makasi. Bana bagole bakuna bana baolela. Bana za bana pembeni ati. Basaka ndi libanda. Ils ont contre ndako allez-y. Donc kuna ndiko wana ya makambo basale
c'est un peu compliqué. D'abord, les parents bazali conscients, il faut bailler paquet. Et moi, ceux qui a commis pour travailler, moi, on a commis pour le projet et à Yemoko. Ils ont gratté mon nom aux défendre à Bino. Non, ce n'est pas comme ça. Ceux qui ont besoin qui a le bourseau pour le tenta qui peut-être bon pas question qu'à Lingi Bino, Alex Bino quand même Bolingo. Na salaire nous sans à PC Bino Nyoso. C'est l'amour. Alors, il ne faut pas abuser. Pour ceux qui vont abuser, moi, on a les lois qui bon, voilà. Ndenge papa lui faire changer vie et ça la ce qui nini il peut faire ça parce qu'il a un monde ndenge zana ba besoin il faut lata il faut à lukapi à ta fiancée na mo ko soit moi signé pour na bala bon maintenant bino besoin ko chai bakal na makambo ba azo ça la bino te quand même a ko aider bino na ta o bozali ngo vraiment besoin mais maintenant o yé azo sala ezata o ya bino te pour profiter pour kinda kozwa. Peut-être que quand ça t'a les soutenir. Ça, ce n'est pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. Il faut que vous soyez conscient. Quand vous avez qui nous sala, papa, ceux qui n'ont maman, ou bien vous appelez dans Kalibanda, vous ça les alaka. Et que la famille a bino, nous tous les singa kombo, maman, bino singa kombo, nous soit salaire. Yo rotinga yango. Et c'est pratiquement impossible. Alors, pour moi, on a ceux qui a foutu pour déplacer, ceux qui ont place pour nos parents à déplacer, à changer dans la place, afin de placer à Yimoko. Comme ça, nous avons Makamuna Yimoko, Namabuko, pour le nom de Tokyo, mais ils ont des familles Moko, il y a des familles Moko, ils ont la Mawa. La famille a des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, de Kotoni, Papa Johnny, Babiala. Tu peux se faire le maman Fifi, Sarah. Allô papa. Makambo tobandaki koloba ya bamakambo yango ya bapasi yango ya bapara yango ndenge aza wana ata change ville te ata kutu baleleli omoni bamalédiction sa cause ko ezala nango baefe te ata kutu baleleli eza te niete base démerde puisque awawa moto alalaka nzala aza te ya la France ya la wapi biso nyonso tozwaka solution soko bapara wana oyo baozwa etondi te oyo ayende etondi epuis mpe afongola bango misu bien aluka bapaster ya solo lokola bapaster alpha bapaster alex abondelaka azanga kobalela na butu te na domination wana bambongo wana aza na balia ya libala butu po eza normal te ozwa mbongo na yo il faut opesaka na mbala moko kabeli na ne oui ou bien moi quelque chose ka oleka ki a papa zwa obo bakisa moi blolia mais oyo komi ya air nyonso wana te wana pena akata voilà akata pe na boli na ye po bango basala vie na bango koko na soko pa lande ba koko na ye tata wana pa salisa bango te po aza muyimi boy ali mbongo makasi boy ali yende mpika le ba Congo bandoto merci beaucoup maman. Merci maman Fifi. Tu peux me pas pasta Alpha Oskem Mpolo. Papa Fisto Pelende Nzamba Pambola papa Johnny papa Alexina maman Fifi na maman ne pas na réponse. Ma parents na biso ba frère makambo mabele kebele to ozomona oyebi camarade na biso alingaka bala moko ya mwasi baba petit na ngamo ba pasteur na musala to komaka ba camarade ngo bala mwasi ba nyokwami mais chaque fois papa na za obine mwana wana mwasi on atra na ye ABC obala on atra na ngai mwana ko azaka passion na ngai ngisa ngai moi yenga za passion na ngai oyebi tellement papa papa comme ça ki mwana lokola on atra na ye penser ya papa nyonso ezalaki na vie ya mwana na oyebi bakamwana lelo muninga na pasteur petwa na pasteur abala mwasi mususu bandi kobota mais mwana wana ti lelo aza na ndako aza ndaka baparent na ye oui eza na baparent belé
bakondane bana na bango lokola baesclave na bango wana eza esclavagisme. Papa bazolinga ramene jeune frère wana kati esclavagisme. Est-ce que papa wana asala makambo wana baparent na ye basala ye makambo wana azosala mwana na ye nga kaka na okima bino kaka te me na otiaka numero na ngai te na kopesa yo yango te na vie eloko moko soki ayebi koloba non nesika non abangi eloko moko te ndoki mpa osala eloko te soki akabelaka deja bapapa wana nyonso papa na kokolose na vie ya frère wana eza nul sans effet eza oblige te ke mbongo na nga ezala mbongo ya papa na nga sikoyo nga na kosala vie te na toujours mbongo nga papa na nga liaka o non azomodire mwana na ye aza papa mabe garso wana aluka moyen aboya na ye kaka mais azwa ndako na ye esika mosusu mais soki baparent mpe baza mosika vraiment asala makambo ne discrètement mabe yango oyo ya kolakisaka bapa mabe yango oyo comme apesa omwana na bilola bala papa wana aza l'occasion de shit na ye olibisaka mwa bamakele aza na nzela nazokende église papa wana aza l'occasion de shit na ye mpo ezala tard te c'est le moment à se sauver vie na ye et à sauver futur na ye ya lobi akoma musika na bango. Merci beaucoup Pastor Alpha Oskem na contribution na yo topesi maloba epai ya mama Nene. Oui, papa, merci beaucoup pour nous passer la parole. Ma camarade le bas qui joue wana les acquis qui joue le samedi. Yango yo isozonga. Ba parents, biso ba parents, to sokomi parents po ngala sina kufa ba parents na tikali parents na bana na ngai. Pona ni kozana na motema makasi ndengo wana lokwa mutaliaki ndika na butu. Mwana na yo azosala vie na ye ndenge yo osalaki vie na yo ezalaki obligation na yo otala bana wana mwana koli ifo eba kotelemisa etelema tambola sikoyo otala nzela yango nazolakisa yo koma yo koma lisusu libaku na vie ya mwana na yo mbongo na ye azozwa soki alinga kabela yo akopesa yo parce que eza obligation te pa na ye mais eza devoir na age wana mpe aza moke alinga construire vie na ye taka lingo construire vie na ye ozana te pona kwa kopesa ye mutu pasi il faut kutu ko epole ye na oyo zwaka okendo osalisa carte bancaire na yo na oya mwana po mwana mbongo na ye ezokota ekweya kana kati ya compte nomona kanenge ezoleka papa wana eza kindoki atokangili sumoko na yebiso ke ozana kindoki po oza papa malamu ata muke te pona nini okotika mwana na yo yepe lobi à s'épanouir. Lobi pas à la moutou. Tala ndenge frère na c'est ce que ça papa Alexis mtalobi ke soko vana kana boka mususu bima kende mboka musika mwana kende mboka musika tika bango na qu'est-ce que c'est ko soit na bango te lobaka te en tout cas na ko za mikolo koto te na za musika uzomona kende ozana na vie na yo na maboko na yo posa la vie na yo zwa mwasi na yo lobi bovanda abanda contrôler ti tangu mwasi no abando ke no soma bakaleso soko bali lobi ba okeno contrôler mwasi na soma bakaleso 4 bien 5 na muko eza malamu atamu kete eza malamu te papa ngana beteli yango sete ba papa to bongo la bizaye na biso ba parents to bongo la bizaye na biso kindokeza kate mutapundwa kae kindokeza kate mutubakange mutakala libanda kindokeza li na makambo yozo sala ozo frene mwana na yo lingite bonheur na mwana na yo koma opportunité kitoko ye na nzela mwana na yo poko ko kangaye nyoso leza ba kindoki ozo mona parce que déjà comme l'esprit a contrôle c'est on manipuler mwana nani azali maître manipulation eza diable alors totala ndeka babi mwana na aluka ba pasteur aluka ba sana nzamba bondela soka za makasa obondela te aluka mutu akolense na mabondeli po makamanengo ebota kindoki lobi ba pesa rapport ke mwana atala kabiso te eza mabe makasi. Merci beaucoup. Mabe makasi
yango nalobi apesa bango te allie carte bancaire nena bango te transaction ne bandoleka ta kutu na nzela bapara na eta meka te soki alinga koma esclave te akoma na se ya nini ya servitude te ne eloba mama olangi akoma na espèce servitude ya famille batika ye asala vi na ye nga naza na mwana nga mobali azomiluka ye moko ya moko papa fiso nazokanisa bango bayebi eloko nazokanisela bango te ngabi papa aza te baprive bango babie na bango lokola baprive bango babie na bango nga mama nzambe apesi nga mayele nzambe asunga ngai oyo papa na bango alingaki asala ngai na kosala yango mpo na bana na ngai malgré ke balobi ke base bakomi likolo ya age fo naluka nasunga bango c'est ça le parent yango na ngai naluka. Merci beaucoup maman Nene, je crois le message est passé topesi maloba epai ya commandant Congo Anderson de Djobour. Voilà, merci beaucoup mon amour Fiston Pelé Netata Sadek. Vraiment, avant la bandana, Pasteur Alpha, nous avons pas moli batunyon so a pas moli ngaite. Dieu merci, nous avons frappé avant la route dans le bas. Nous avons tombé mon moment. Pourquoi? Parce que hier nous avons vu ce petit espoir. Après ça a eu sa bénédiction. Après cette bénédiction, pas mon tunyon se sauve ngaï. Nous avons payé punition. Mon moment Ezekiel. Commandant Anderson, yo. Voilà, merci beaucoup. Dans un sujet. Le problème, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que moi, dans la biso, azali victime de moko boye. Oyo, azoye batene ya robima problème wana. Mais, vous allez accepter que je vous dise, c'est seulement, et pas la biso ba congolais, et zali aussi, et pas ya batumusus. Na outi koza, rapport et pas jeune mort de ça deux places moko mais il y a un gamme de sécurité à la superviseur qui me dit que à Balina noté azo bonga mabala mais azo parvenir ko réaliser l'objectif ça a été pourquoi parce que maman a bota bango 7 il y a za suka mais azo réaliser ce que banda musala ti lelo yo ata velo pa mako somba te pourquoi maman na bango sala timbe na ngaboy o frigo baby o no biloko na frigo santé o banda to na lete mais aza ko mituna ba grand frère na ye ba pesa maman na emo mais il prend la nini maman o sala biloko na mais entre temps maman a boutier na vande bouti Nathalie na ebisi nga bi bon eza maman boutio to ebi mutema na ete to ebi te pa o sala yango désormais banda kosala ko soki asengi yo 2000 rand yebisa kozala mo te tinele 300 rand soki asengi yo 500 rand yebisa kozala ko tinele 20 rand de façon ya ba de comprendre ce que non mo na yo evanda te ezanga musala osala yango aza kosala ndenge wana banda kokata ba charge wana banda ko diminuer malembe ti mama o comprendre pe que non mbongo na yo oza kosala makambo mosusu na mwana na biso oyo papa commissaire le la vache aller naie ba marche pied naie zaye c'est un problème très difficile au moni biso neto lo baka fani côté to wuti et la rapide influence na ndenge to za kokolela ya on boka jour moko awa mutatuna papa fiston que na ko bala la famille pauvreté moi j'avais appuyé pourquoi parce que ba suite ya boye ezalaka tala nanu papa wa boti garçon mais Aza Rochela moi Naneli Kumutema Kundu. Là directement la chanson des frères Mente me vient dans la tête. Papa n'a pas Satana, maman n'a pas Satana. Donc bango baboti mais na ebité na ndenge nini bango bana ko ko so ba idée ya ndenge wana. Na moi no bango moko baboti. Donc ça fait vraiment mal au cœur parce que nazo comprendre situation où yo mona nazali situation moko boy o eta ko permettre yete ko le non facilement na parents na ye non directement na parents na ye mais aza okuma na vie moko boy ya souci à chaque jour zone stress o rose na mo parce que azo que nous salaire chaque jour mais tant on salaire ko bima ba ko le salaire le salaire wana ko ebi se ko déplacer ville c'est bien mais est-ce que musala so akena ville mususu o musala mususu ya wana misala ko passer mboka o donc aza la situation moko très difficile. Oh, tu peux se penser les lots, mais au métier dans la peau de cet enfant-là, pour comprendre que non, à la situation où il y a un cocoso, il y a passe. Parce que papa, on a déjà la sim maman benaye,
ngana ya boya na samela mwana nga sa classe na mapamba za musala ya mo wa ida baliki na ye mais o papa olia tikela mwana o azu musala asunga ata baliki na ye mais ye na mama bango nem to comme koza mbongo ya mwana ya salaire nyonso ko bosa na kutu keno azali pe na posa ko mela secret azali pe na posa ko sala bo siko baninga nena na stampa ke na bazo soma biloko na restaurant mwana o ya na salaire mais aza incapable ya kosomba biloko wana pourquoi parce que baparent na ye bango moko baza kolia ye mbongo ya salaire. Donc la situation mo vraiment ya pasi nazo baté nini otogolo bala jeune obo mais na ona go yebisa ye désormais quand la conseil na personne na pétro sud africain il pas bana la bango wana papa il est que là na besoin $1500 c'était papa j'avais utilisé mon argent na salaire na mo boye na mona ika na $100 pc $100 maman il a besoin $400 p 4 pc $20 comme ça papa nous comprendre que non mbongo wa yo za kozwa non seulement za kobomba yango kuna pour et que na kara bango mais oza kosala mpe ba besoin na yo. Merci beaucoup commandant Anderson Congo de Jogo. Merci beaucoup na ba te ya kitoko to ba proposition kitoko ba conseil kitoko ba loko continuer ba message za ebele awa je vais pas lire ba to ba continuer ba message yele ya kosakana te. Voilà, le temps nous presse déjà, la régie nous fait signe, il nous reste quelques minutes. Tu vois que rapidement la préoccupation à Souka de global o ya tourner question. Papa Fiston tout dans l'équipe choc. Est-ce que est-ce possible moi le mobile qui ne robala yemoko sans papa na ye na maman na ye na kanini moi la mobile ba sundola na famille na bango ba soin en fait ba maman ba boya ye ba parents ba boya ye akenda asala vie na ndenge na ye azana ye richité mais comme il n'est pas bon que l'homme soit seul amoni moi sinaye akende ko bala est-ce que akoki kozwa ba grand frère oyo baza esika moko ba mikolo oyo baza kesika moko ba accompagner akende ko bala moi sinaye to il faut kaka akende ko luka ba parents na ye ba ya pona ba sunga ye ba kende ko bala tout de la équipe choc na kawana ko sala ndenge nini to pesi maroba et pas ya pasteur Alexis. Allô? Papa Alexis, on peut se le voir pas na yo. Fais-moi un micro. Bozo kangate. Tokyo Shiko. Bozo ka. Tokyo Shiko. Et ça fait maman au moment de la fin. Na lobby boy. Na lobby boy. Eloka liboso nanu asala na premier pas ya ko solliciter nanu ba parents na ye. Soki ba parents ba manifester kaka ba sentiment négatif o bazaki na nge pa na ye à ce moment là azala bandeko papa azala bandeko mama to ba grand frère na ye ba kokokeni. Mais conseil na kopesa nanu awe no ba grand frère te po ba parata nsuba yo demika na raison na aluka ki bisote mais ye aluka nanu ba parent aleki ba soki ba parent papa Alexis dans un précis oui ma dans un précis de rapesi ba kawana do ye kutu ayoka na ratela famille na ye na ba grand frère na ba petit frère daza atikala ye moko soit abala na été soit abozo ba bikolo to ba tu église ba ke de accompagner abala to asala ndenge nini papa Fiston yangane no na zoloba en tout cas yangane no bi azonga nanu lisu pour la énième fois ceux qui ba boaki ye wala nde deuxième solution o ya lobi akoko lukata ba kolo l'église et puis peut expliquer pe famille moi ces citations que ba parents ba été pongala ba parents nanga tozali boye yango bomoni o yazali pasteur na ngai o yazali dirigeant na nga choral o yazali maman na biso akambaka ba jeune fille yango na bimi bango lokwa ba boti na nga mais ba parents nanga baza vivant ta la citation ezanga na bango eza boye famille moi si foye bango avant papa les précision hein famille à moi si ebike ba sundola ye ba yoka raté coup famille à moi ça no problème ezate osaka lokola moi na biso yaka na bandeli lisusu
na bandeli Toyoki yo, na apporter la préoccupation, na apporter un plus. Mais Toyoki no lobi wana. Merci beaucoup. Faut ekokoma ke bapara bazwa raison ke malgré kanda na biso mabengaki biso te asollicite biso te ameka nanu ayebi ke kosimba te mais azwa raison ke nabengai bino boboyaki mpo nayebi ke baparent bakoboya na bango mais ye atya nanu pa ke na abenga ayebi ke bakoboya wana nde ake sikoyo azwi bato eza prévu mpo baparent bazwa raison te mpo soki atekaka bongo nayebi baparent mosusu akoya kobimana ke malgré bakanda abengaki biso te mwana biso tolingi tosisanga famille tolingi toya kaka likambo ya libala baboyaka te benga bakodiembela na rezo wana azonga kaka atante nayebi ke bakoboya papa me atante mpo oyo azwa siko rezo ke nabengaki bino boboyaki yango namemaki bato na ngai église na bakamarade na nga c'est ça soki na oloba. Merci beaucoup papa Alexis. Je précise ici préoccupation ya ndeko oyo à partir de conseil nabino cérémonie yango et vous allez prévu pour la samedi oyo. Yango la ina pas l'équipe choc à un conseil. To pesi maloba et pas ya papa Mabiala Johnny. Ya pona ndiko oyo ya Nikambalibala ezozwa donc des tendances. Est-ce que azali place mboka moko na bapara na ye ou bien azali musika na bapara na ye? Azali mboka moko na bapara na ye pona ye kolakisa ete azali na botosi azali mwana botosi alingi pe baboti na ye il faut akende na kosollicite bango soki baboyi là akokosala deuxième option au pasteur oti koloba. Mais ce qui a musika pour retrouver le cola biso nde tobanda ko voyager ozala bakota bakisangani na kutana na bamabala mususu ya bandeko na biso kala bakinwa na kati na bazamba kuna ozana tanko yo kozwa boti te parce que bon oza musika là bazwaka mikolo oyo yebi ke bozala bango côté moko bouti na bango côté moko eti bobila bango Kinshasa ou soit boza ekolo moko bokutani na ba secteur wana o baza penda ba mikolo bato baza ba responsable ou même bango na libala pour que baki ko se présenter ça n'a pas de problème donc c'est un peu ça na kwa koloba. Merci beaucoup to pesi maloba epa ya mama Fifi Sarah. Non, mais ça que me quoi moi qui marque na yoko ye. Nani? Amende kona biso kona libala kulia na maramu ndoke bele. Na ba problème ebele malamu akende kobondela ka libota naye eza na trop tard ake abondeli bango comme ça papa ou bien maman moko bango représenter oyo akondima ozomona ou bien soit ba frère naye batindi ke ba grand frère bokende naye ou bien babengi banoko naye bokende so papa aza atante eza ndengwana akende ye moko te akeye mote mabana na biso ba afrique zoluka makambo nga grand frère na ngai lokola ye mtabengisa ngali ye pe fali mbonga libala mbonga kanga lupango ali na monoko na ekyuku lokola mona ki yango ebele amoni analia na ngai sikoyo ngai na obota ta ko vanisa réunion o azamo boti na ngai te moi vanisa réunion ezate mais asa sali mbeba ya makasi bobongsa ondeni maige ba pesa mbonga libala ko bobongsa ondeni nana ovanda nana oloba biso papa sabali sarabiso atata mosi balia mbongo ti so bana ba okay libala bazo bota te musu kuto mona ka mwana moko mwana opasa comme na 30 Mili poso koti menopause obota ndeni mwa ebolo ba tata mosi ezate ni ba papa leki po père pomba lokola zaka na mbongo ye moko na ngai mwana na bokola bana na ngai bopesa mbongo te yo ka raison ya bandoki siko tango yinda ako asokola maboko akoma kokosa Alzheimer o azobela mutu po muta loba likambo za akoma kosa ko oko benge ba yiri butute ngalo kwa yebi ke nazaka na ngambo afuta so na benge mwasa la jewane zaki ke ofisi na o reconnaître ote trop solola nga ameka ba jewana na ngati ozoma ba pom tukute na so mama kufi mtolo ya biso pe azati akeba fama mwasi pe bako fon leta la porte munene ba bendo lia ebana pona nini muko libala ba ya kiti ba parana yo ba mona bangoti ba profiter na bango ba bandi bikelemba
ake baza na mutambo ake de bongo te aluka na famille babongisa. Ok, mais ça c'est Pastor Oskem. Pastor Alpha Malobomboka yo. naza pena na nzela matele lango na zoyoka kaka bapesa moto mosusu nani papa. Ok, likambo te topesi maloba epai ya ndeko jona alobi déjà hein? nalobaki déjà. Ok, topesi maloba epai ya France naomona limeroi. Si, Nazali. Papa va maloba. Est-ce que merci maman Fifi. Topesi maloba pa maman nene. Merci en tout cas, Valosanto. Il fallait maman maman nene. Papa Valmi, micro. Namoni kopesa nanu frère aloba sima na ngonga na koloba ta na suka. Oya koti. Zela. Frère France. Kimi andeko. Papa Valmi, webi sujet du jour. Oui, nayoki mais na kozbandaka ke sika bandeko bazali déjà. On Okay, n'est pas je pense que bandeko balobaki déjà balobaki pe malamu. Nayoka ki nyonso. Ok, bon, pona répondre na yana oyo, wana eza motambo. Likambo libala esengaka famille ya tata. Soki bazali esika moko esengaka famille ya tata na famille ya maman. Makambo tokoma komona lelo omona parce que famille ya maman mutu bakolisi mwana to famille ya tata mutu bakolisi mwana ote kaka bango moko balia mbongo ote famille ya maman bazate ngana kenda na makambo moko ya libala kaka famille ya tata mutu bazalaka présent famille ya maman batika kozala te mwana kota libala bota batala ntango bana baumeli ekomi yo te mpona lokola famille ya mama ezalaka te ekoma porte ndenge mama Fifi alobi bota nzoko kobota te mobali azalaki oblige apesa deuxième dot ntango apesi deuxième dot bayebisi zela nanu or zela nanu wana mwasi azokota ménopause lelo mobali azokoma na 45 ans mwasi azokoma na 38 ans sikoyo makambo ya libala esengaka famille ya tata famille ya mama bafandi le deux familles bamonani soki ndenge papa Johnny alobaki les deux familles baza musika ou bien mutu azokende lobala aza musika wana kosenga représentation ya bato bozana bango ekolo moko mais mingi pe ezalaka soki mikolo ekoma batelefone eza nango obengi baboti bisi bango te nga nazolinga na bala mais lokola bino boza te nazolinga nasala ngo na bato tel il faut famille ezala toujours informé na makambo ya mabala makambo ya liwa nakoma kokama na génération oyo omona mutu président bozane ngana mwana kutu papa moko mama moko ndeko akufi mayebi te baboyi koyebisa moninga papa moko mama moko ona zolo bamakambo ekoma kosalema mikolo tokompanaka lisu te biso ntango tozokola toyebaki likambo tobengi libala likambo tobengi liwa bazwaka nyonso batiaka na se tosolola nanu makambo mosusu tokotala ngo nsima mpona ndeko wana lokola libala nde tosalema samedi oyo ça n'écoute rien en plus bon samedi oyo bon wana bandeko tosolola mpe ya solo eza mpe sabotage po yo ozokende kobala samedi oyo ozokende kobisa bafamille na yo ngai talaka fose na okende ta falo informe biso avant biso nde tokoyeba soki tokende to tokende te Papa Valmi, ndeko ya esprit alobaki yango bayokanaka te basundola ye atikala ye moko contre famille mobimba. Mama, oui, nayoki nyonso wana basundola yo te mais ntango ozoprépare makambo ya libala loba kaka soki bango moko nde baboyi koya wana osali makambo na mosusu mais yo osala dans une semaine boyakaka ta wana eza neti toka ozofongolela bango mpe tosuporte bakoloba pendant tout ce temps ozoprépare libala non oyebisaki biso te lelo nde ozoyebisa biso mpo en fait ebongo so bafrenaki ye okendeka kotala famille ebongo so bakangaki ye bachance olobi ebongo so bafrenaki ye makambo ya libala na ye bachance na ye wana eza sikoyo deuxième sujet motu na mokili oyo aza nzambe aza te yo ozokala ngai chance yo oza nzambe eloko nini mabe onga nasali yo oza tata moboti tonoko papa kulutu ngai naye koinforme yo wana nasali mabe Papa Valmi, nous sommes les Africains, il ne faut pas ignorer ça. Nzambe pas Zali. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains, mais Nzambe pas Zali. Est-ce que Nzambe Zali, oui, que Ngana Mona Siga Ndogali allait pasteur.
Je vous dis, entre parenthèses, Batoubo a dit très bien. Tokola coûte ensemble, j'évite. Ndokale, serra bango, ale bango, tout yemoko pasteur, mutiasuka, ale ndokale ya kufi. Bango tout bakufa liwande yemoko. Mais pasteur. Voilà, si je me suis à ma casse, il y a moi tout sur la route. Le bas mais bon, ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est sûr, il faut abandonner pour sauver sa famille. Même la famille à moi, c'est un bon nom de ni. Ata ba yebi sujet na yo. Ata ba yebi sujet na yo. Luka ta mutu il faut la famille à ta il faut famille na obazala. Ce qui ba ronde ba boyi. Wanande oluki ba tomo so. Ba bandera toujours na famille ta papelé. Oko ba ndeseka msute. Ndekwaza. On est là sacré. Ndekwaza landa yo. Azolanda yo. Est là sacré. Na profiter l'occasion pour la famille, yebisa biso. Est-ce que c'est possible? Ndenge oza so boti mwana na yo ya mwasi. Obalisi yo moko lia mbongo. Mbongo mwana nga na balisi nga na limbongo moko. Bon, yo na zolo bati ba makambo koma ko sale malelo to comprendre ngo sute. Normalement mbongo libala ndenge biso to yebeli na ba tradition tata na mama bali mbongo libala te. Pona nini? Mbongo libala normalement ça la ba noko ba mama kulutu ba nani papa na mama normalement ba profitaka na ndenge tolobaka mwana tata akoti ndako libala wana papa ko ya mwana na ngai nazala ki boyi ba pesi na mbongo libala ndenge biso to yebeli soki tata na mama ba kozwa bazoka mukie bazoka mingi te normalement ça ba noko ba papa kulutu ba nani ba mais lelo o mona mutu o te na polisi mwana na o baba kama yo na zo ba sujet ezebele ngala mona mutu ne kama mama fifi alobi akolisa mwana ye moko Moutabengise na poto est un petit frère. Bon, pas avec grand frère. Oh, c'est un petit frère. Petit frère a bien c'est grande sœur na poto. Grande sœur a commis na poto. Ba ingi ba balaye papa lobiote. Le col na boto na bota ki bana na nyoka mina bangonga moko. Soit petit frère na okuna na poto. Abi ba lokola tata na yo. Petit frère avec qui bon ye mo nyo loku ma zimbongo ale. Grande sœur a un problème. Ce qu'on fait ça fait matala. Olobani. Olobani. Tato obimi tata ndo olobani siko yona zolo makamba libala eza makamba fanda en famille eza raté avant que ne ko benga batalibana bo sili ça donne makamba famille c'est à la famille de te dire te biso toza disponible te sala boye il ne faut pas qu'on fonce la porte na beti li solo ya mobali akenda ko pardon na to metali solo libala esalemi famille tata ezate famille tata ezate famille à maman pour libala les salimi famille à tes amis famille à maman les athées moi ça cause na libala abota raté donc on dit qu'on s'est renseigné parce que famille à maman tira contre na libala wanati ce qui va dire nzondi ya solo nzondi ya solo atuna toujours wapi famille à tata wapi famille à maman ne fils kata mutu moko ka fa représenter et ça là important et ça vraiment important pour Nandeko on comprend bel et bien kazali na problème na famille na ye mais azonga kaka kuna ngana ko beta lisolo moko amuke vana kata bon na otanga kombote na lobi oka bongo na bi mutu moko boye andako kala tena famille na ye andako kala tena famille na ye tanga ko mi makamba libala akobi sa tata na angasira ko mukolo solo na bandeko na ye grand frère na liboso linga ka ete ti lelo batutu na famille bako batela ka bongo mbale grand frère na linga ka ete obi grand frère na ye abc ote pour ma libala yo le cause petit frère je m'occupe de tout ne t'occupe de rien 2 jours donc maintenant déjà ça les samedi hein jeudi petit frère tout na grand frère mais grand frère na moi iblo sombita grand frère de c'est zela kaka zela petit frère monyo o beaucoup il sera buzo ba kuna na famille moi si vendredi petit frère raison ba na bambongo ne ba master ba sangisi ba somi biloko yango ne ba kenda ko pesa dot. Mais il dit qu'il y a le grand frère qui monte, mais il y a quand même la famille. Donc, la famille est un peu compliquée. Mais on est obligé, sinon tu as un déni. Nous avons la famille, nous avons une famille, mais alors que nous connaissons ce qui fait à mon famille, et ça y est, bilinga. En tout cas, nous avons des plans B.
C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Papa Valmy. Maman Néné, nous courons derrière le temps. Maman Néné, est-ce que ce que vous avez ici? Oui, papa. Nangana loba boye, bande konyoso balobi loba moko. Oyo ngape nangana loba, akene na nuwa sa recours na famille. Soki bango baboyi aluka mutu moko na famille aza mukolo ya bapara wana, aye bisaye basolola na famille na ye. Soki papa kolinga telema akei. Soki papa boyi, soki mutu wana famille aza pembeni bien un grand cousin akokoza la wana abake na cousin wana. Ozoma papa fiston. Ngai ezalaki neve na ngai alinga bala. Ayebisanga te nazoka ngoka pa batu nga mutu na benga neve awa. Bebisa mbongo ebele na benga ye awa. Metanga alingaki abala. Atala kinga na sima to yebi azo kwa annoncer likama mariage na bango ezali neti samedi azo kwa annoncer ngo jeudi na bisa kiye kaka carrément ke na koyate. Na bengi pe famille kula na lobi nazama kila papa ne nazana je n'ai rien contre lui parce que bango déjà bayebana kité na famille que il fallait pas que retrouver bango mais bona maloba papa ngana kende ko retrouver bango j'ai fait ce que je pouvais tant maman na bana non aider bango musika na memi awa premier nemi na ngeza kiye donc na yeko loba que non na ko kende na fête wana pour avec singa jeudi donc samedi il faut pas ça la ngonde na yeko ninga ndeko ya papa bana na ngai ye mutu atelemaki wana akei basali makambo na bango nazaki na loko moko ti lelo pe nazala na loko moko contre bango te. Alors ndeko mobali akende koluka mutu azali proche ya famille soki akei déjà basoli na baparent baboyi bameki kobondela bango baboyi parce que baparent bazaka baparent mutu akochange bango aza te koma te ndenge bandeko nyonso balobi kelobi bakoti misu mine ozomona donc akena soli na bango soki baboyi comme ça soki pe ndeko mosusu aza pembeni te akozomosali na nzambe moko bakena ye basambeli famille ya mwasi bayiboni mutu lokwa bayebi déjà situation ngo ndenge ezali bazwi mutu wana ale basali makambo na bango esili parce que bazoluka bénédiction bapare ezala na kasi ntango mosusu ntango mikolo ekoleka bapara baokitisa motema parce que bakokitisa kaka soki opimeli mwana no bénédiction ye bapimelaki yo te lobi mwana na soki apambwa mi yoka sio mutu okolakele mabe yo balakelaki yo te te balakeli yo ekosalema te ekosalema te yango na ngana loba. Merci beaucoup, Maman Néné. On va finir avec Commandant Anderson. Commandant Anderson, 2 minutes, on va finir. Le temps nous presse déjà. Alors, bon, Gayo. Voilà. Merci beaucoup, mon amour, Fiston Pelende. Omoni, Makambo Oyo, est là très sérieux. Ndeko na biso ya mobali. Ndeko na biso ya mobali, abanda, na kosolo na ba grand frère na ye wana. Ayebisa ba grand frère na ye wana, bakende kosolo na ba parents na ye. Parce que déjà, les grands frères et les papas, c'est la même famille. Aïb, c'est ma grand frère. Bakinde, basolana, ma parents, de façon que mes parents, basala libala wana. Au moni, n'appelle ça toujours exemple à moi dans la biso ya ma kolomila yo girafe na Didi Stone ya olomide. Ndenga sali wana. Asala na papa na ye, mais mon metre ya mishongi awe ba valeur ya papa jour ba mobala ye. Donc, yepe garçon ma parents wana ti bafanda batala ngena musika na bayebaka ke non jour oyo ekokoma bayebi yango très bien ke azana besoin na bango. Alors sur ce mpona koevite bankokoso elanda ye na kati ya libota na ye ayebisa ba grand frère na ye bomema bamao basali na nzambe botika bango na libanda masolo oyo pastor Alpha mutu na ngai pastor Alexia mutu na ngai mais botika na basali na nzambe libanda makambo oyo son grand frère na ye na ses grands frères azwa bango bakende basolola papa na ye ba convaincre bango etant que la famille comme ça baya soki papa apesi autorisation à grand frère kende kona etant que yaya ça va bien se passer sans problème par répercussion ya te. Donc voix ya kolandezaka moko ba grand frère na ye bakende renégocier na parents na ye comme ça bapesa ye aval ya kosala mariage voilà. Merci beaucoup commandant Anderson Tongol de Djobo. Papa Fiso Pelende, Nangila Lobata 2 minutes à Pamba. Allez-y, 1 minute. Allô, Papa Fiso. Allez-y, pasteur. Allô? Oui, pasteur. Likamuna Nangila Loba, et pas ya ndeko na ngai, commandant Anderson,
omoni bapasteur bazalaka mpona kokabula te me bapasteur bazalaka mpona kosangisa ozomona eza na likambo mosusu famille ekokoboya yango me présence ya bapasteur ekosala mpe ke famille balimbisa yo ozomona basali na nzambe bazalaka mai oyo ekitisaka motema ozomona basali na nzambe bazalaka kamion mai ya moto oyo ye koboma esika moto ezopela ozomona donc présence ya mosali na nzambe ejwaka mpe grand rôle na kati ya libota ozomona mpo makambo nyonso bakokosala me soki bazoyokana te fo bayeba nani oyo akokozala mpo nasala ke bayokana mpo likambo wana mpe ekoma malamu donc contribution nango ezalaki wana. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Je crois ma préoccupation m'a développé ça qui a goûté sur les moukier, mais ils allaient belé. Bon, c'est la tête que tu goûtes chaque jour. Bandeko batini ma préoccupation dans bango, beaucoup de résultats na bino to ba réponse na bino lo pour les équipe choc, ils allaient wana pour na bino. Oh, peine la tindi préoccupation na été ko le baté tindi la préoccupation, équipe choc ils allaient wana pour la kosunga kaka communiquer. Merci na pasteur Alpha, un polo Oskeme. Merci na commandant Congo Anderson de Djobour, la voix digitale, mon ami personnel. Au boy, tout le monde tout soudé. Merci na maman Nene, Bopikiliki, maman Fifi, maman Sarah, merci beaucoup. Merci na papa Valmy, Patrick, papa Mabiala, Johnny, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de co-animer cette émission avec vous. Voilà, on se retrouve. Papa Alexis, merci beaucoup. Papa Alexis, Papa Alexis, Papa Alexis, merci beaucoup. Na malobana il est grand de temps où de papa qui a eu moi sinzoka et ko tourner. Merci beaucoup Papa Alexis. Hein? Obosani ngai mon cher. Là on a sisi olobate. Na bana qui déjà na commandant ko ngane so de jobu yo taki kidiba. Na banda qui d'ailleurs déjà mon ami personnel la voix digitale. Au réalité hein. Vous avez qui dit bas. Voilà. Voilà, merci beaucoup mon cher. On se retrouve demain. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Bye bye. Et tchara. Bye bye.